Man of God. Non, Antonio, pas prophète. La manipulatrice. Elle manipule le Walouba. Il paraît que deux hommes sont manipulés. On vient d'ajouter quelqu'un. Tu es avec la manipulatrice? Ouais, je suis sûr que je ne serai pas manipulé. Pasta Zuishida. Prophète. Non, mais pasta. Pasta Zana, c'est prophète Azali Kolo. Prophète Zuishida. Yokario. Apesa ba prophétie awa na régime Félix. Nana Obenga. Kabila Lola Yambarane Mutu Nyonso. Azui Kopi. Tanenga Bendi Bote. MDG TV, une chaîne want pour la cause de Christ. Mafuta Yasika, Mafuta Yasika, Mafuta Yasika. Mbote bande oba bolingo kozanga oyo elobaka nango bakinois. Bande oba bolingo prophète aka news. Ngana ebi prophète Nzambe tata na biso oyo. Un homme que personnellement na banda vraiment respecté mingi. Mais comme on a habitué ya komi nango Adam to mérité sur respecter en tout cas prophète Olim Sangai. Ngana eba tata o prophète. To banda pe ko solo la kala. Du coup prophète o mo betanga ba 12. Ndokande pour prophète akoma mutu yanga mbwana parce que na Congo opposition ezaka ki ennemi. Pas prophète abana opesa ba prophétie mingi sur pouvoir en place. Félix Boye mutu boyazo comploter bazonga babeta coup d'état bazonga basala boye adona dimie volume bandeko bakipaka ete babenga ka ete prophète amoni asali musala en tout cas bazo considérer ba prophète mususu encore kuna pe ba pasteur moko ba privatiser présidence koma ya bango ba prophète mususu na droit ya opesa ba message te na ba sikatenda ba ya ba message ba pesa fachi ba boya ba lekate mabe bino ba privatiser Félix akoma ya bino ezala ba prophète oyo fachi akoma ya bango mama Denise akoma ya bango ba mususu ba na accepter Dieu peut utiliser n'importe qui. Papa na biso balusine manduki ngambu mususu loko aji kaka azalaka na ye babenga bomba nani mutu abatu ya yambaka na ye mututu batu rais bayamba prophète encore za swahiliphone lelo papa a se retrouver bota ndenga bendi bote en tout cas prophète limsanga za muta vérité ya ko silikate bino boyebi ba mikolo leki prophète moi ba stress ba poto santé comment moi désordre matama désordre bo sentir que ça ne va pas mais matama comme modéré certainement via comme que moi gym moi bonbon otala awa na pero luara bazomela masuba nkoi prophète nana ngwa tunio soki otiena vers ezanini ka yo moko te ezaji soki koka soki est-ce que batunio kam ko bobebana pero mto ya opwata encore ya bangane ba pasteur ta respecter ba pasteur te bota la prophète ako nieka se retrouver na ngamba M23 ya ona ye ana pesa bato a Félix conseil ngama bena nganga pona lo ba vérité so muto alinga muto sepela na muto lo ba no vérité alingi yo muto o flatter yo alingi yo te ngana lo ba vérité bato a Félix boami tema mabe
bozalaka mitema mabe. Nous autres, soki ezali mpona mbongo, nde tokenda ba M23, nde tokenda opposition ya nzala, tokenda koluka mwa kwanga, tokeluka baninga bazotonge. Bishop asalenga lolendo mikolo eleki na betela ebino lisolo na ebite so bozo se rappeler. Comment expliquer ngai na sali vidéo, nga mutu na sala yi vidéo, nga na ose moke na Bishop, c'est un vieux à moi. Bishop a M23 au monde na TikTok. Emmanuel Noël Banzouzi lek ya ndeko et mes frères et mes Nkano, petit frère n'époque. Tant ba sanctionnera Kabila. À ça la vidéo à l'obia obenga sous Félix Zobate parce que plus bango ba ofinga Félix, plus Félix a changer ba stratégie, bo sutukaka ba changer constitution, bo sutukaka 2028 eleki. Borosutuka kaka bokamwe Félix ango azokufa pe karaté M23 otokanisa ika ke non po ya lobaki yango le 30 juin bango déjà banda ko bonga mabaki ne ko fêter na Congo po bazaki sir ke nanga okota mais bizarrement ba programme na bango bouleversé. En tout cas ya ko finga sous Félix Zobate parce que ma modèle les okendele nga na kota na live wana na banyo sekaye na ya na sala vidéo. Comment expliquer nga na sali vidéo mais bato Félix ba parvenir ko benga Bishop po baloba na ye que non vidéo grande masalaki to moni ke yo comment comprendre comment na ngambo oyo kolanda su bato wana te batindela et $3000. Il m'a envoyé des preuves, c'est un vieux à moi. Hier où tu as été na sala yi vidéo 2 jours après na mona Bishop a benye ngai allo grande mboni oyo sela nga vidéo ngana bise merci na sela yo vidéo abi bon ngana moni ngote oloba hini na bete lisolo bando sekanga alobi ame batamino ba bengi ngai na bise bon abi mais oui na lie na bise o menane nini a expliquer nga ndena expliquer bino na bise vie pesa 500 balles na fouté la loi orpheline na bise nga jamais na opeso tenga bise oh mingo mna sela vidéo tala bi oui o sela vidéo ngate mna tindaki yo wana yambo bakaba te na bise ma attends et ça c'était siko ngana sali vidéo alobi no yo fo yeli na ne nga bise no lie pana ngande na abo batu ba ebika ke no na liaka combien de gens m'ont appelé bato belé o baba na ko soutenir orphelinat na ngai na mo ba 10 mo ba 20 ba boaki sa pona nini parce que bango balinga Chilombo te ngai na ya rolobela Chilombo pona nini pona bango na liaka bato Félix boami tema mabe bozala kami tema mabe bato pouvoir en place. Même Jésus a reconnu nature ya malamu ya serpent prudence. Kabila, on peut tout dire de lui, mais aeba akozwa soin ya batu na ye. Soki lelo ba généraux tout ba komi ba corrompu. Combien de généraux ba la ba prison? Parce que Kabila a gagné mitema na bango. Félix a obimisa Kabila na mitema ba généraux te pourquoi? Maboro makasi. So ba ebisibino ba vérité te broyer baté. Et puis sabino mayele bo comprendre po boye ba ko bongisa combat na bino. Biso ba misuso. Soki tozala bato tozana loyauté na makila te. Nde to gena ko luka pe mbongo kuna mais nous autres toza ba vrai patriote. Ngana luka bonheur à Congo. Mbongo te. Mais na ona salaka na o mérité pe que grande dame bravo. Mbongo a secret yango. Bozalaka mitema mabe. Toloba yango. Ndeko moko betelinga lisolo Sandra Mudimbu. Abi mère Sandra tikala za master fe ya mama Denise te. Car nde ba finga kawana c'était de trop mama Denise akokango ta benga mobile ne me fachi moi mwasi wana yo yote na ebina ngaite oh yo subela petite wana to rien mais bon c'est quoi comment tu ba niveau ndenge nini c'est comme ça ba luka moto ayebiye nde ba gena ko zo Sylvie Mulumba ba pesa moi mwasi wana $300,000 po atika ko finga ma continuer à ko finga sko bino bolinga bato bongo bato ba finga rabino mama oyo bozelana tant c'est quoi Zimbabwe ce que ça l'avantage na biso ce que ça pour la bien-être peuple congolais je suis et non comment te tikaka a changé ba tout na bamboka no so ba changer ka ba modifier non ce qu'on fait no qualifier tu le bossa 3e mandat bomi kosana muto longola zate pour le moment muto longola wana mama Congo boyoki bino mona matori na bino ndinga lobike wa okantsaka olongola Chilombo te aosinga na Chilombo 3e mandat OK wana mama Congo
1 an et demi passé. 1 an et demi passé. 1 an et demi passé. Attends, bête nga la sengo mitumba chilombo autant la vidéo nanga. Commence d'abord par tapoter, sale voleur. Commence par tapoter, mangeur de foufou à Massango à 5h du matin. Tapote mon live, chilombo. Je t'ordonne, tapote ce live. Mon yibi, mon tout le cola, ton, mon dende. Ils ont mérité aucun respect. Mon yibi. Discours oh mon toi ta famille nanga so ka détourner mbongo imbécile que tu es. Je t'insulte bien. Moi tu peux me faire un conseil au coup de président de la République. C'est ça. Oh yo régime mobimba bato ba fingaka bango nde bango balingaka bato ba fingaka te o baza sérieux baza poser mitu ezosala neti ba biso non biso te bisoté siko boye bisanga siko faut bisope bana to koma ofinga donc nga désormais fona ya koyaka awa na bana ofinga chilombo po babenga ba pesa mbongo bozala batuko. C'est vraiment décevant na loba na régime soki pouvoir soki loko nini na ba batu na bino lelo ba bibi kapinga na ba pero quelque part bazana mo raison là bon parce que bon baba lukimbongo bon baba lukimbongo bino bo pesa raté bino bo sunga raté. Il faut pas que na ngambo ya bayini ya Congo. Na yela kinde prophète. Na 6 août ko mama papa prophète était na memami. Pas prophète. Tout le monde a droit ya oya opesa argument ya kosala analyse ozana droit na yo ya kokota politique ya kokene na ngambo yo lingi. Menga eloko nga nazo déplorer ezali yo oza mosale ya Nzambe babiloko oyo ozoya des fois ko ya koloba ko finga tope ko Abifa, nazo continuer. Na mana olobela mambo ya prophète Aka News awa. Na me continue na téléphone musu vidéo oyo parce que téléphone oyo image na weza bien te. Phone e bukanaki. Mais bizarrement kuna ebo la sa vidéo yango. Ne petit soupe na compte na ba bloquer nga, je ne sais pas trop. Bref, prophète Aka News na auto expliquer bien les prophètes à les réseaux sociaux. Après ça, on a prophétie en général, bah musicien Kofi Asali boy. Na eba une fois que tu appelles ça message à moni Cindy abeli liboma tata oyo. Na omona Cindy abeli liboma. Mam na zolo baboka dans quelques jours, plus ou moins 3 ans passés. A Hollande nga ebi mam na oloba. Après ça ba message pour na bato belé bato ba théâtre ba nini mo ba banzadi pe belé ba prophétie pe belé et kenda na okane kenda na oba mai. Nzadi. Nandenge tellement pesa fati ba message ba prophétie ba benga la bango eta se positionner akobi na ye na ngambo ya Kabili azu na ye e bonga kuna avant na ye bota la vidéo bazo chiller bota la prophète amela masuba nkoi prophète amela masuba nkoi. Oh, c'est du J, c'est du coca, prophète n'a pas tout ni. Eh bisengo, la vie est belle. Oui, le bando, le tata moi si n'angai personnel, kinine na miezi. Na lobby avant d'en continuer. Mais pero, si ko bino tant bozo mais la boza problème te. De so Félix a guerre mais la chivas problème. De Fatia dans la droite, il y a comme la tembote. Hier sera sali anniversaire na yo ba on légaliser. Ba on sala soirée bunga. Si ko abino za soirée nini pero, abino za soirée nini. Na ba prophète soirée nini. Na basi. Boza komela na ba prophète na basi pembeni. Wana bo meli baba masanga makasi. Bino bo effet masanga makasi après ma gode ko beta mado bino boza na droit. Félix n'a pas les droits Péro. Vous avez les droits. On a un prophète qui t'accompagne. En fait, on a un prophète. Tout le monde, chacun est libre. Même moi, je suis aussi servante de Dieu. Et puis, ça m'était. Il y a une analyse. Que non par rapport. Et bah, se retrouver dans le Bara.
mais nga eloko na ka moi pe na esalanga pasi komona prophète na ba langage déplacé quoi koloba sur koloba mabe sur maman Denise. Oh, c'est une femme sans état d'âme. Mais nandenge nini koloba bien te étant prophète so il kamboza to monye loko oui okoloboza na droit mais neti tant ba nommé grâce tato akamwi sanga tata mokolo boy papa yo robota grâce emi kuti non so ipona yo grâce à ça compétente te aza capable ta za dignité oko sa analyse ozana raison na yo peut-être européen ba argument na yo mais koya ko dénigrer moi na batu pe ko loba mabe pa pona ye ba biloko de genre que azalele asala ba partout un prophète ce ko ba biloko zoloba nous ana ba prévenant olobaki ozana ba image batinde na ba téléphone papa fo ka sonia wana nyo sera parce que zoluka ka mwaka tumbongo okoma ba niveau wana ya ona mona kino tatouage mériter respect hein. Et son père aussi c'est un serviteur de Dieu malgré yaki o kakoli kutino na forme nyonso tout le monde a ses faiblesses yo no ozana osape na ba faiblesse na yo talanet na minute na ba pagano bozako se divertir c'est que la Bible interdit toi tu les connais tu sais ces choses yo prophète ya nzambe na lobi ya papa siko ebele ya ba des fois de na balele batondi ezala na PPRD tant Kabila zalaka na pouvoir ezala partout yo omoni kaka ya grâce siko qu'est-ce que ça a à voir na kokoma ministre ya grâce kutino bino bomona ka mabe place malamu ezali to esalemi bolobaka te grâce au bino bolobaki incompétente akosala eloko te aza na tamuke grâce à sali surtout na poste na yo na boyebisanga ministre nini ya jeunesse oyo ya avant grâce kutino asali mamu grâce kutino asali na mwa mikolo mikolo osali ba projet ya babenga onene ya babenga onene ya ba emploi ya ko créer ba emploi oyo la pauvre auti ko salisa c'est en marche ngana bi ba petit bele ba ozo ba formation na minute par prophète na olinga kuna sala émission live na bango ba pesi na ba Moïse Kadima azo sala conduire na projet à grâce ba recruter bango ebele ba kenda na hôtel soki kombo na ngoni na ville ba petse bango na ba département différent ba oya boy ba kebo ba oya boy ba kebo ba oya boy ba kebo la pauvre petite fille elle a quel âge bolba c'est un enfant de rien du tout aza mwana muka ebelo ote pa ko sala lo ote aibi politique te boy bisanga ministre ni na sali ma grâce sali mwana muke mwana mwasi na moins de 30 ans boka soni bo ba tata mikolo pero wana mandefu partout tina nzoto ya pembe mandefu ya pembe na mbanga kaka te tina nzoto ozala oyaki a j'ai étudié ba projet à sala ki awa obo fingela ki ono eza azolinga bimisa mbongo yi bambongo ba voyage inutile ya pa mpamba ba bimisa ba sala o ba sala bino nyos biso nyos to mona ba réseaux sociaux akutana na ba bataminene a voyage ki na ba mboka différent ba sala ba planning machin mwana potote asali planning project na machin ti na minute o batia on esika siko pourquoi biloko wana boya olobela te bino boya ika o critiquer bolobi le ko sala maté siko na minute oyo et puis bino bozara mieux informé que bato misusu bino bona ba caméra normalement ba caméra na bino foy e mona pe ba mangambo mais bokangi minoko bobo koloba pourquoi parce que vous n'avez jamais été là pour na bolamu to e bibino bino boya ko critiquer boya ko loba mabe place so mabe ezali mais so malamu ezo sala maneti opposition neti ngambo wana bino bozana ngambo wana te boko loba te on t'avoue hein sko kongo ngo bino bozo kumi c'est faut ti lomba kulonga bokonzi bino bozo place bo bongisela ngo boy bo bongisela kongo ngo boy Sony hein bravo et félicitations grâce Kutino pas prophète yo mosali nzambe Sony hein vie so pa yo hein to comprendre que oyana yo ndeko lukambongo botana prophétie mutazo pesa tant Félix 2 ans passé qu'il se faire opérer tata wa pesa prophétie aeb mamna zolo bana oko selete parce que na landango za na réseaux sociaux à moins que alongola ndenge Félix akekuna ou soit akokufa ou soit azonga na chaise roulante pas prophète yo lobango fatia kenda zonga saint sof azo tambola normal yo lobaki akokufa be otambola na chaise roulante
Félix il est en forme, en bonne santé. Tant Félix abimi bolo babo comme mtato aloba lobi nzamba la kisieke facha kokufa mesiko te. Wow. Oh même muto bandi ba prophétique sika akopesa prophétie ya boete. Oh okokufa mesiko te za na sens. Nani ngo kokufa te na mokili ya bato. Nani akokufa te na mokili ya bato. Et puis Félix za na âge nini. Paulo baki akokufa mesiko te. Est-ce que ça na sens? Oh penza message. Sonien et so Lelo nzamba exposé au vrai face no ebimi papa aka news. Jean-Luc soki amani, soki kamani, soki nene. Soni papa, Soni liambongo na yo na malembe. Hein? Sala ba analyse na yo, kumisa parti na yo, na lobie. Mais maman na nyoza wa 43 ti. Qui ne sait pas? Na yebi ko yebi yango. Suko loba ngo te poane, fala ko beta pe lisolo ti. Loko la grâce azali po na yo lele, asala ba partout. Mais maman nyono azala 43 ti, qui ne sait pas? Ba fille ya ba nini nyonso. Ebele, o bato bele ba yebi. Asi a tchacha ba omba misapi. Ba ne robolimbisa mais to loba ba vérité mususu. Yo ya lo bon te poane. Parce que ça ngambwana, c'est ça la politique ya Congo. Pasien mawa. Sko bino batu ya fachi. Bato ya IDPS, bato pouvoir en place, soki nini. Bino bato ba finga bino ba onde bino boluka po pesa ba mbongo bo finansaka. Bato de bon cœur volontairement ba yara ba lobela. Fachi topé ba lobela pouvoir et en place bango batute batnet ba biso bo considérer raté. Et amawa eza pasi. Eza mawa eza pasi. Fubotika motema mabe. Fubotika motema mabe. Fubotika motema mabe. Ngai, au fait, je ne suis pas sûr que les gens croient. Hein? Ngai. Mokili yo na monite natangi na histoire ya monde na monite na luki na yemba pete toze pour passer Seigneur, je n'ai pas pris non plus entendu parler oui ako kalala yo Yesu même na domaine ya sorcellerie nationale atana yo international papa na yo kisangwa banzamba mokilo yo mokota kufa se kwa lokola yo Yesu nanya voyage lokola yo nanya wakoka nino ya wanzambe uni masomo ya ekusu konanga okufose kwa poyo zali nzambe Yesu nzambe moneno kitanase olata nzoto poyo bikisanga okitana se pozwe sikananga ofuta nyongo na nzambe nanga Yesu ozali nzambe onkote ya okani na yo ozali nzambe obongwani te Yesu Yesu ozali nzambe onkote ya okani na yo ozali nzambe obongwani te Yesu Yesu
mortu ozali nzambe na bomoi papa ozali nzambe na bomoi yawe ozali kondi oyo esimba bomoi na nga ozali nzambe oyo abikisa maladi nakokende wapi nzambe soki na yo te ikolo evangelo na yo yawe mabele nyatelo na yo ozali nzambe ozali nzambe ozali nzambe mokote lokola yo nzambe na ngoya olatike mo vandi na bosantu ozinga bina bangelo bakoyebelaka yo tongo mpe popa Ardemment tu m'as rendu intouchable, ardemment tu m'as rendu invincible. Aliwana yo tokomine la santu, lisekwana yo tokomine balongi. nzambe na ngoya olatike mo vandi na bosantu ozinga bina bangelo bakoyebelaka yo ntongo mpe popa nzambe na ngoya olatike mo vandi na bosantu ozinga bina bangelo bakoyebelaka yo ntongo mpe popa Autrefois ngai nazalaki binzo ndokia kolianga lolenga lingi mais par son son na se métamorphosé osimingo sambwe maladi na biso olengo bebi naza toxique grâce à lui. Bien-aimé, alléluia. ezali na tata moko azalaki nzambe ntango akufi badepsine balobi keno akosekwa mpo nzambe bakristo mpo asekwa alors mpo bafasilite lisekwa na ye bakunda ye motu libanda mpo ntango akolamuka abimaki lingala moko me komi nzambe na biso alinga kokambola gloire na moto te lobi nango na ntongo baya kokuta bangulu basepelisa motu ya nzambe na bango yango bien aimé bato wana bakoma oyo biso toliaka ngulu te mpo milimo mabe ekotaka na ngulu me soki bino boliaka ngulu te mpo milimo mabe ekota na ngulu bomelaka mai te mpo milimo mabe ekotaka na mai yango tokumisa nzambe po akufa asekwa avandi na loboko ya tata mpona kointersele mpo na nga na yo jésus de nazareth amen.